Bonjour na babonné ni on se ya Boyo Kabilengi Bouf TV à la présentation Zangai Moko Saramudi Ngai. Lelo rapidement le loto qui na commune ya Ngiringiri sur Khartoum balobi awande makambo bomoni to ça déjà na deux participants na biso ya concours na biso o eza ya kolia. Rapidement, comment tu as présenté bino ba deux participants na biso ya jeu concours na biso ya kolia mkona lelo. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa, ko c'est so kombo na onani po sa kanini. Comment on a dessin animé, na acteur comédien. Bon papa dessin animé. Ndengo zomona to benga ye lokola adversaire na yo. Ndengo zomona est-ce que ça sûr que oko gagner? Bon, si elle a un solo, si elle a mon côté, elle a ma compétition, tu as gagné, mais le col en a gagné à ma tembe, ne m'a pas killa, ne m'a pas allé sauter, c'est non bétail. Ok, merci beaucoup. Ok, deuxième invité Nabiso. Bonjour tonton. Bonjour. Comment on a Tichik? À part Moussala Oyo, Naza maître judoka. Ah ok. Tichi, question na biso ezali bo. Ndenge ozomona papa adversaire na Aza Mupandi. Est-ce que vous êtes sûr que yo pindo gagner? Naza sûr. Malgré bon mokilebi ke apesi avantage par nipona o le karisi mamela si dans les kai. Ok. Oyo kindenge ba participant na biso ba lobby. Aza sûr na ye moko ke ako gagner papa lobi ako gagner ndeko biso Tichik pa bien ko gagner bon tolanda bon. OK. Papa biso dessin animé na ndeko biso Tichik. Est-ce que vous avez prêt au pesa makam? Bon to tikel bino to ya au pesa makam. Babanda. Banga na lo basute. Yo, zon.
avantage nous avons fait c'est dans yo katay na ote oti ke la ne ça sont les Bon appétit. Ici, il y a un papa. Ici, il faut parler avec les desserts. Premièrement, il faut parler. Les coquilles. Les corps.